Na 2015, nene ya, na 2015, 2016, toi na terrasse na yo, ngai, Coco de la So, ta copine, au côté de la Moutumoui, Nicodème, Tupandaka. Gloria Olangi, likambo nini mama? Baba fipi, internet misatu, na mbana ko soli sa bango jamais. Ba misatu. Sans rancune. Te bango te. Likambo nini nayoki yo bien te mama? Baba fipi, internet misatu, na mbana ko soli sa bango jamais. Ba misatu. Sans rancune. Te bango te. Kaka pona makambo ya internet, yango wana okokolobisa baninga batu misatu wana otangi te. Te bango te. Ba misatu na bana koko osolisa te. Ne pensez pas qu'il y a bando combattre quand on a côté internet. Il y a combattre depuis que j'étais une petite fille. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando. Na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Gloire Olangi namoni aza na difficulté ya komema carrière na ye na chaîne na ye. To komema kaka vie na ye na poto akomo sentir ba difficulté. Menga eloko na koloba Gloire Olangi ndenga ye na poto fwa yeba bato ebele baya bamona toujours ba difficulté. Pendant 6 mois, pendant 1 année, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Ameki likambo oyo eke bien te, ameki oyo eke bien te, a continuer ezokende bien ezokweya. Eza bongo. Karine Mokonzi aza différent. Soki ye aya mbala moko makambo tu ezali bien, ezali modèle Karine Mokonzi. Poaza Karine Mokonzi. Epai to akendeke epesamelaka ye. Makambo nyonso aluka même banda Congo epesamela ye. Akende na ba répétition ya wenge wera mema na moto leader ya suka. Aya na media na Congo mikili. Adondwa abotola ngwende. Akoti na monde ya YouTube lelo oyo ye mama YouTube. Donc soko tali biographie ya la baronne asande la baronne. Mais Gloria na yebite pourquoi ba choc na ye po bandeko azoloba makambo. Mais choc na ye azoloba ngote eza na motema. Lokola ngai na lelo kaka. Lelo naza capable ya kotanga ba pensée na ye. Na tangi Gloire Olangi aza na problème ezotungisa ye makasi. Ba oyo azoloba te. Mais ezali problème ya vie na ye. Vie na ye na poto azo sentir douleur pasi. Azo kokomema ngo te. Bazo memelango na bato mosusu. Alors Gloire Olangi avaya poto atikaki ke vie na ye bamemaka ngo na bato mosusu te me amemaka ngo ye moko. Mais siko Gloria Olangi aza na difficulté. Soki boyoki na émission bolandi bien bokomona na kati émission alobaki ye moko motoyo bazalaki na ye kosala na YouTube na ye oya edaki ye na carte na ye na numéro compte na playpad na ye
pote asomba esprit wa soki nini abebisi $240 me sikoyo ye na ndeko wana babebani akati yango. Me Gloria, bato nyonso ozobebana ozoloba me bango un jour okosolola na bango likambo yango mpe kokamwa. Sikoyo na vi na yo na internet awa oza na bato misato okosolola na bango jamais. Nayebi te mpo otangi bakombo te, me nayebi ke ozotia deja la baronne. Ya mibale ozotia Jaeli Show. Ya misato ozotia Fifi Siwa. Eza bongo, soki eza bongo te, alors yo moko corrige. Me siko bato wana misato na internet okosolisa bango te na vi na yo. Entre-temps osambela. Olobi pe sans rancune. Mais non, soki okosolisa bango te eza rancune. Po mutu okokoloba boy. Nakozala na bango na relation te ni contact. Non, nakozala na bango na relation te ni contact. Seul contact nakozala na bango bonjour, bonjour. Ou bien soki na moni na nzela akwei maladi na tuni eloko nini ezwi yo na bengeli ye ambulance. Wana toko comprendre. Toyebi relation eza te, contact eza te, kaka contact dirigeant ou bien contact ya mbote so bokroise boy. Bonjour, bonjour. Ata bopesani loboko te. Mais bon, Gloria, yo mutu osambelaka. Oyebi, olobaka pe komba nkolo, olotangaka pe, olobelaka makambo nzambe pe moko, okotisaka ngo na kata ba nini na yo. Mais bon, yo na nzambe no, boyebi ndenge okende. Bandeko, Gloria aza penza na problème. Sikoyo na yebi te soki banani basungaka ye, soki pe bayebi makambo aza nango. Po aza na difficulté na makambo ya site na ye. Aza na difficulté na vie amoureuse na ye. Kanisa vie amoureuse eza oyo abundeli tango nyonso. Banda Kongo ti awa. Likambo etali image na ye mosala eloko atanga na ifasik abundeli yango makasi me place ezomonana te. Sikoyo France o alingaki aya pote azala bisika bato bazali ebele abando kuta na bato bakotia chez Jonga ayambaka ba musicien. Donc eza grand monde lokola ye balobaka ye Gloro Langi na kashe na ye wana azalaki nango alobaki soka komi nyonso ekozala facile. Aye eza facilité. Bon, de toutes les façons, tango akitaki na Allemagne, nga nasalaki émission nalobaki na ye azala na Allemagne. Po soka aza na Allemagne, ata zwi mukanda normal abando ya France. Akokozwa nationalité na nsima. Donc, aza na moyen ou akoya kosala pe un jour a déplacé ake France. Mais ye sikoyo akomi na France. Akomaki pe Belgique. Na Belgique, azalaki su na chance abwaka. Surtout na likambo etali ndako. France eza mboka munene. Pays munene. Aza na mabele munene koleka Belgique. Mais Belgique, na mabele ne kaka ya muke, bato baza na facilité, azala cheye, azala na ndaku, ya munene. Belgique, eza bongo, soko ye sika, soki poza muta sika. France, oza muta sika, poza na ba condition wana, ezo senga mukanda, mais Belgique, okoza na chance, nano zwi mukanda te, moza na ndaku, makambo moko condition bien. Mais la France eza bongo te. Voire même okokozwa mukanda, moza toujours na ba problème, bozo sangisa kaka ndaku to likambo boy. Mais bon,
Gloria amonaki yango te, akanisaki yango te. Me nazali sir na minute oyo akomomona vraiment France ezali France me epesaka bato makambo na facilité te. Yango wana ba oyo bazwi mwa ba chance baza na bandako ezala grâce ya mibali na bango ezala soki grâce ya nini fo basepela neti ba Pamela Shekola ezala ndako eza moke me fo asepela mpo na France soki oza na esika na yo ezala eza moke eleki tu kozala na ndako. Cynthia Wadol aza na ndako ezala eza moke eleki tu mpo eza maseki te. Okokompare ndako na yo te ya moto oyo oye sika na kati ya France na moto aye sika na Belgique to na bamboka mosusu. Okokompare te. Na bamboka mosusu moto akokozwa ndako na facilité ya bien ke par rapport ya yo esika na France soki mukanda eza te. Alors Gloire Olangi ba problème aza nango eza grave. Esaleli na émission elobeli na ye ezolakisaki azopase ba moment très difficile. Difficile moko ya kosakana te. Pe difficile yango azopase soso na batu aza na bango na kati ya ndako. Pamba te Gloire Olangi caractère oyo aza nango na caractère oyo abakisa na internet na barankine oyo abakisa. Donc Gloire Olangi na kati ya ndako aza soso na ba problème. Ezala azali pa ya tantine na ye, ezala azali pa ya mama na ye, ezala azali soki pa ya nani. Mais Gloire Olangi na kati ya ndako wana aza pe na problème. Alors bo imaginer Gloire Olangi azwa problème na kati ya ndako azovanda bakisa problème ya mobali oyoyo ya bundeli ayibi ye bakimi siko makambo ezokende ndenge ezalaki te. Etanki atiki Allemagne na foyer kutu bisika azalaki akomaki sika na 2 semaines wana asantiraki neti aza sheye. Bandeko lokuta te soki botuni Gloria Olangi bolobi na ye na 2 semaines osalaki na foyer ate ezalaki na village moko ozomona kaka bangombe me osantiraki ndenge nini. Akoloba na santiraki naza shenga mbetu yanga matele yanga mwana bayelinga bamiliki bazotuna nga soki naza na besoin loko na lobi na bango. Donc asantiraki à l'aise. Tango aye na Belgique lokola banda koleka asantiraki pe à l'aise. Tango akomaki na France bayambi ye asantiraki alléluia. Mais wana ezalaki arrivé siko Gloire Olangi aza kokende déjà na 6 mois azokende na ba 3 mois 4 mois 6 mois. Donc siko nda bando mona France ndenge ezalaka azomona ngo neti akoti na filme ya ba gladiateur azobunda na bepe azoyeba te soki bakotia ye pe na mokongo soki na mopanzi soki na lokolo. Donc Gloire Olangi azomona mine d'étoile. Yango wana akomosala bemission moko abimisaka oyo aza nango mais sans koloba ngo atiaka yango pai mosusu neti apesi biso exemple apesi kuta exemple te alobi apesaki $240 azwani problème na ndeko mwasi wana po aza mwana mwasi biso nyonso toyebi ata ye alobi te ndeko mwasi alobi mutu na Londres alobaki koti liboso te na Londres mutu tozalaki na ye makambo eke bien te akati karti na ye akati nini azwi na 240 na futaki ya inane ake nango. Me ngai nalobi te naye kosalela émission te na popoli ye pe te alobi bongo. Mais
asaleli émission po soki biso toyebi ba millier $240 toyebi yango po asala émission soki toyebi sikoyo ndeko mwasanga vandaka na Londres po ya lobi yango na munoko na ye bien sûr alobi mwana mwasi te malobi Londres mbala moko toyebi soki banani po tomonaki ye moko ne bandela lakisa bato azosala na bango alakisaki biso bana basi mibale baza na Londres alobi siti nanga nazo travailler na bango donc ndenge bale mbongo toyebi mutu wana pe asaleli bango émission en tout cas bandeko eza pasi pona Glorolangi nayebi te soki nakoloba susu nini eloko nakoloba Glorolangi pona nga asiporte kaka surtout ayeba yango nde poto yena Karine Mokonzi bakokani te bakokokana pete yaza Gloria wana za Karine Mokonzi la baronne atalaka kombo Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.